papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana nabituma bazuayo kundisanga iya senka shama bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais déci balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service. Bonjour, bonsoir na bamoure zignon soba mesana kolanda Irene Masiandoki TV oh maman abine la kabino kaka ba histoire vrai po esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esa la vraiment bien makasi yango ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba oh nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman abino ba oh déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vendendaku na Verchache la patronne Betty umela na rappelaka ba diaspora Kende Kongo Kinshasa ko hésiter te. Benga biso ozo numéro ya Betty la patronne pour louer appartement no ya kitoko o passer ba séjour ya bien na kati ya Congo. Kobo santé tango ko benga Betty pona kozo esika na ya kolala tout nepe pona transport azana bakar azo louer c'est et ça la rabiso vraiment bien makasi. To pesi merci na meta la brésilienne. Balobi na kati ya Birmingham moi c'est a pembe motema vient na biso Jansi Bolanga. Balobi couple tokos bo mela meta la brésilienne na papa biso Jansi Bolanga. Merci na Béatrice Lokilo na kati à Londres. Motema monsieur fils Lokilo toujours na kati à Londres na ebisa kabino bo mais la Béatrice Lokilo monitrice. Batu bandara biso partout mama Irene ayaka boui. To beta kamasola solo biso beta Robert Chinti. Tito beta masoto c'est la proverbe 19-20 pour sungayo nanga na suite ya vie. Yango to pesa ka merci na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese. Na sepela kami ko benga Etazi Vita imana ndenge ya Simon de ya papa Kokodien Zombo depuis Irlande abenga ka Etazi Vita imana et ça la rabiso bien bongo te mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 balobi la BBC de moi-même. Merci na Naomi et Yale Abel de Longjambe na kati ya Luton ne babi copine nga ya mulai ya mwindu mwasi kitoko umela opeselinga ba bisou na ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle Béatrice balobi Béa Zakari Tulomba umela pembe na prêtre Zakari vient na biso ya Bogar bamourez mama Irene ayaka beto meka kobeta masolo et ça la rabiso bien na komeka ko ebisaka ba diaspora yom tengo tindela bandeko biloko kolia na Congo Kinshasa ko hésiter te benga Eden marché na priya bien famille kozwa loso miliki fufu makala nyoso kozana ngo besoin au futi mbongo awa na Londres pa Eden marché bake ko livrer biloko kolia epa na bino na Kinshasa kobanga te na commune nyonso bozali ata transport eza pasi Eden marché akomaka benga Eden marché na plus 44 74 82 38 23 59 okozwa Eden marché to sunga communauté surtout bandeko bazala ba famille na Angola bakoma na difficulté ya kotinda mbongo na Angola na ebisaka bino solution esi ezwama
na kati ya Irlande toza na vie na biso PDG Guy Boza Mutunga. Respect. PDG Guy Boza Mutunga na kati ya Irlande umela prêtre babi azokanga ba container. Yo mutoza na biloko na ndako benga PDG Guy Boza Mutunga na kati ya Irlande tozokanga kalate. Boyebi ke ya biso eumela kate loko na lingela ka vie. Soki container elongwe ke vie Guy Boza mipa landi container na ye. Ao la biloko ne na kimia na propre. Mais to pesie vraiment ba flair pe to lobi bravo. Po soko bengi otinda mbongo na ngola. Soko bengi na 10h juste na 10h day ozu code. Benga PDG Guy Boza Mutunga prêtre na kati ya Irlande. Solution pour na diaspora otinda mbongo na Congo na Angola disons otinda pe ba carton na yo ba na Irlande ekende Angola na kimia benga PDG Guy Boza Mutunga prêtre na plus 35 38 73 58 16 10 na suka soko mabe benga mama Irene na kobongisa parce que wana eza boulot nanga. Voilà bande ko mona mera na te t-shirt au complet za na collant nango eza publicité. Eza moshino, eza biloko ezoteka ma epa Rita Chimuki na kati ya Dortmund. Eza kaka ote. Rita sana ba complet ya mibalo elemba makole panzana na ya basi kilelo ezoteka ma epa Rita Chimuki na kati ya Dortmund. Yo mto sepene na mboma ira na yetu monyo eza kitoko. Obite na somba ngo benga Rita Chimuki na kati ya Dortmund na plus 49 176 60 811 815. Benga Rita Chimuki, moi c'est papa Moïse na kati ya Dortmund okosepela. Voilà, merci pour la patience et la fidélité maman Irene Ayakaboy. Na ela rabino masola solonga na beta ko virginité. O eza cop nanga. Bete li Pro Max. Babi moi sa tika masola na YouTube na défaut ezalanga. Bino botika bote na défaut. Bino botika mbongo na défaut. Bino botika bilamba na défaut. Bino botika bataille na défaut. Wana bino mengama siandoki Irene na tika masola na défaut parce que biso to beta ka solo to beta ka auberginité. Biso na zo beta bino za lisolo ndeko na biso moi si azana États-Unis. Mama Irene beta lisolo nga tune nga conseil na ba mourir na ba moureuse ezelo komoko ezo déranger nga mama Irene naza jeune nanu na botité mais na botami na famille moko mama abiso aboti biso na batata tata ndenge tolobaka bonde kwa limbisa biso ma biso aboti na batata misato toza 4 mais toza na 3 papa na sens nini mama Irene nga na grande sœur na toza papa moko leko alandi nga na sima aza na papa na ye mwana ntuka na biso pe aza na papa sali ke mama boti na mibali 4 biso na mibali misatu biso bana toza 4 mama Irene ne mama boti na mibali nyonso wana eza na papa na biso mutu azalaka marié papa na biso azalaki na famille na ye mwasi na bana mama biso azalaki lokola likangu ya papa na biso aboti biso toza bana ya makangu ndenge bafingaka bato mama Irene mama biso telema azalaki mbamba na love po azalaki mwasi kitoko andeko linga lokola botola libala batu papa na kome ko éviter mambo maman zaki brutal envers mbanda na ye mwasi ya ndako et sali que papa na biso a abandonné biso akipara biso c'était basé ba compréhension na maman donc maman biso boti mona ni sa to simba peka libala te tanga iko bota mona suka leki na suka ne papa ya mwana ya suka nazwa ki mwa chance ya kotangisa biso ya kobokola biso lokola papa donc aboko liba mama biso misatu mazaka papa ya mwana biso ya suka to considérer papa na makasi azapete le mutu aboko biso mama Irene loko ni na pesi mwa lisolo e bandeli po bo comprendre ni nena loba mama Irene lelo nzamba salanga grâce na koma na poto na za na États-Unis na yako kende Congo mama Irene nakutana kana mwana mobali moko na kendaka Congo parce que koko na biso ya mwasi akufaki tellement zandoi na nga na lingaki epe mingi mama Irene nakendaki matanga ya koko na biso ya mwasi aboti mama na biso tango nakomi na matanga mama Irene ba séjour na ndeke ngi nakutela mwana mobali moko boyenza na 2019 nakutela mwana mobali lingaki nga mingi lokola likangu lokola mwasi na ye to banda ko sola masola love to sola ka bien na mwana mobali wana za mutu avandaka na Congo nga nazaka na États-Unis mama Irene to sola ka na très bien problème ezate mais mwana mobali nga zaki na vérité basi balinga pe mi ba la vérité ebisinga ke azana engagement te na moment wana na Congo mais azana mwana tant to lingana ka azana mwana ne ya mwasi ya mukie mais na mama ya mwana na bayokana te ba uti ko kabwana bana bakabwana mama mwana na ba osala 7 mois ya séparation azaye moko azana mwasi te mama Irene na lingaki ye mobali kitoko azo réfléchir bien en tout cas zaki vraiment garçon moko poser classe belé respect na maketi pa na biso famille na biso emonaki ye baki ye ba sepelaki na ye aspect physique en tout cas zaki vraiment passable mama Irene to passaki ba séjour na moment na zaki na matanga koko na yaki kozonga
tant on a que États-Unis na sala ki 5 mois na kesu Kinshasa na zui flat to vanda na mobile nanga na Kinshasa sous na lekte moi ina na ki to vandi sous na mobile nanga mama Irène tant on a ki ko zonga na zonga ki na retard na ki na zeni bo comprendre to linga ki na 2019 na kende Kinshasa sous na fin 2019 wana tant makamba maladi etomboka kanga na forçaka na kenda sous na 2020 na kanga mankutu na Kinshasa retour nanga na zonga kana zeni yango sala ke tilo to comme na 2023 na zonga te parce que na bota na zana mwana mama Irène ndenge to kena mobile nanga biso États-Unis ba fande bebne ba papier fonctionnaka na sala ke na bundaka na kotisa dossier ya mobile nanga pozo visa la ndanga awa na États-Unis vu que tant on a kenda Kinshasa to meka ko sala organisation to bala mariage ya mairie to sala kango na mobile nanga nde na yaki ko zonga na zeni mama Irène lokwa to sala ka moi mairie na bundaka ndenge na zonga na zemi na bota mobile alandanga parce que déjà to bala naka na ye mairie mais famille to bala na kiti to bala na ki mairie ponga na ko réfléchir na ndenga bata poto ke ko permettre mobile alandanga po makambo ezala moi ya kofungwama mama Irène te mairie to salaka famille mama nanga bazalaka bami bazaka mais famille papa nanga ata moko azalaka neti la mairie mobile pena na balinga ta pesela ngambongo ngamoka ba courage na nga bana poto na mone po makambo ekende bien po na ma mariage na dans na mbongo wana ti na kende Kinshasa na ki flat ba séjour mobile azana Kinshasa boyebi aza vraiment na musala te ko edenga ndete makambo mbongo mais eda kanga na bolingo na ba respect en tout cas azo sala vraiment o mobile ko sala mais azana bozui ya gravité na bakito sala ta mairie nga na zonga lokwa na zoni na zemi po na miyebaki na zemi te na bakito sala na mairie na zonga po na bundana oya poto tango na zongi ba réalité na ko se retrouver na za na zemi na ndenge na bota tilo na zonga susu Kongo ti mama Irène mobile nanga zaka na mwana na ye déjà abota ayebisa kinga na débit ke mama wani ba utiko kabwane ya 7 mois zane na engagement mama Irène na sala mamba voyage mobile so na mama na ngana ba sœur nanga problème izala raté mobile nanga tiaka mwana na ba statut na ye ya WhatsApp apostaka bébé na ye mama Irène mwana na ye o bwana tanto linganaka na ye baka age azaka ontabeka za mwana ya mukie tango na komi ko sena komi ba age mwana mwana zana mo singa na zana mwana zui mwana ngalo ba pe français très bien na sola na mwana ya mwasi mama Irène ya ko sala ke mwana biso ya mwasi akokisaki 10 ans mwana mobile nanga bébé nanga pe na bota so na bengi na pelle vidéo papa na zali ala kisaka pe mwana ne wana 10 ans bébé nanga ka bitala o aza ser no ponga pe na bota mwana ya mwasi na benga bango mi na pelle vidéo mwana mobile nanga etombe azwaki mwana pe ya mama na ye to so na pelle vidéo mwana nga pe na tie bébé nanga na bota ba mwana grande sœur na ye ndenge ezala kaka eloko na ye kobenga bandeko bopesanga conseil na Irène Masendo ki TV lokwa tobetaka masola solo tobetaka bergine te nasengaka merci na bamoure na bamoureuse bamama na bapapa ya Jérusalem baconseil na bino bozokoma bosala bodio ezo ede mboka mobimba nazokosa bino te nzamba lola apambola mutu nyonso asabona na site oyo eloko na lingelaka bamoure na bamoureuse bapapa mama ya Jérusalem mpa na biso mafingeleka te na bakommentaire mafinga tozwaka na biso mpenza te ya moko ekozala na moi peut-être une fois mais nezalaka bafingaka na bakommentaire tozwaka te nzamba lola apambola mutu nyonso akomantaka na site ya mama Irène o bafingaka pe ya par hasard wana nzamba akanisela bino kakata toyebi bino te nzamba azongiselaka bino ka ya mingi apambola bino kolandaka misala bozosala bomeka opesa ndeko au conseil mokili eza na ba réalité nango tango na betaka maso na zaka poser na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga lokola Yesu Masia na kiti na se na tango o te tozomona makambo ebele pe tozoyoka mingi yango na foto milengela bana nzambe tant eza mauvais ezalaka slogan mama Irène te slogan na ngezalaka ebeteli nde ezoboma bango bana jiba bebe ngande mama Irène Masendo ki ebeteli Pro Max moso atika maso na défaut ndeko moso abi mama Irène tunelanga conseil mobali nanga ki ko poster mwana na akokisi 10 ans tango na moni mwana akokisi 10 ans mbala tie na profil atie na ba statut na benzi photo ya mwana na biso na statut ya mobali nanga na kangisi mona photo ya bébé nanga na tiango na miniature na souhaité grande sœur à mwana nanga joyeux anniversaire bande ko bolanda solo koto très bien de ko senga conseil mbala moko grande sœur na biso ya liboso abengi ngalobi oti photo mwana na yo na photo ya mwana tangi kombo ya mwana papa na biso abi bazana ba très makasi lelo peza anniversaire ne ngapi na ote ko publier photo
ya mwana ya leki na biya ya ndeko na biso mwana papa na Facebook na nga habité na Facebook na talite na ebisi bonga oh mais photo nga na tie eza photo ya mwana ya mobile na ko 10 ans lelo abi quoi mwana otie na profil aza mwana mobile no ya mobile no wapi oh ya bonga za mibali kombe mobile na bobi ka na kichasa na sa mambo ya papa mwana ngabi oh mais mwana otie aza mwana ya papa na biso onande nya bibi atanga komba ya mwana papa na ibi mwana papa biso na pe bien aza pe na Facebook mais to solar na biso pe na tellement pas tellement na ser na mwana papa vi que papa ambiso akipane biso te na vie azone charge na biso te mutaboko la biso za papa eleki na biso asuka mutatangi tiso ba classe yende baza mama abiso ti lelo papa eleki na biso asuka mutabima lokwa papa na biso na vie mama yento ya na ngalo bibo ngabi na comprendre tabi oh mwana otie azali mwana ya ndeko na yo mwana ya papa azenguma ya ser na mwa papa ambiso bikasi mwana ne a rosi 10 ans kota pa ne po omona mama irane sala kinga bien te ba mourir bolanda na kati na kena Facebook ya moi personne moni atie ba photo mwana na ye atiti bloke belé ba joyeux anniversaire mais na fan parmi ba photo wana koto ba fula gâteau na sima na moni mobali nanga na sima bazaki be mais na moni quand même elonga mbela esala kinga bien te na ju photo mbamoko na tindeli mobali nanga mbala molo ko azaka logique a rappeler nga otinenga photo zyango wapi Attends, on a Facebook na te komba se na ngabia mama na ye asela ki e fête anniversaire. Lokola papa bengsenga na yebi sego ke no ke ko se présenter bi oui yebi sengo ke kuna bi kasi. Ya mona moi na photo na sima parce que garçon azali boso na nga ye wana zali mobali ya mama nazo bimane siko récent ndenge ngato kabwana ye. Ngana kendaki lokola papa na kuti pe copain kuna pe na ume na kité. Na sala ki 30 ou 40 minutes na zonga ki na ke na ume ate, ta na zonga ki pe na benga ko to soleil na pe d'habiter. Eza gravité mais le konga na otuna mama mwana wana kombo na bi mama mwana nozo mwa liboso t-shirt a pembe abi me wana aza grande sœur nanga abi grande sœur na yo nande na bi papa abotinga na beto lisolo ke papa na biso kenda kutala aza papa mobala mama biso mutabokoli biso neso papa na nga zaka muluba mutabotanga papa na biso aza muluba yo po ebisanke mama mwana no pazaka muluba bi oui omoni ke mama moi so za grande sœur nanga mwana papa ambiso bango ba mo bana ya basi moi sine ya ndako moi so zaki mosali quand on a expliqué ka abi quoi abi oui abi ah bon mama mwana nga za grande sœur na abi oh nandeni abi bon yo yebaki mobali na bota bi na tikalo ke mobali na bota ni mwana tenga za nanga na poto na ebi nanga pe vi na ete yo pa bokola biso mingi te to za pe na contact na so pe mingi te to lingana na biso penza te azaka ya mendeti boy na ebi kutumbula nso na telefone surtout nga mutapoto mukie kutu baso na grande sœur ko bango na bango baza kuna na Kinshasa ngato sola te mama irene salinga pasi mobile nanga bi osilisi nga mayele wana za ya na bi ya na nga propre mwana papa nanga donc mukongo ke ko bala nga bonga libala ba oluka ka papa na po papa na mutu abotanga mama irene mobile nanga bi OK c'est pas grave tola toza butu to réfléchir nzamba pesa biso mais le to sola lobi batela attention tia morale na c'est pas ça logiquement mbalo mama Irene ton mobala katinga na lala te na rappeler grand frère grande sœur nanga na rappeler maman biso mabi ah bon moi mbali kitoko boy moi mbali respect bakaboni na ya no pona nyabi mama papa ya mwana neno ko 10 ans ye wana mobali onga na boti na mwana ye wana makambo eza na ba bureau to obunda na Kinshasa zwa visa aya mama nga na osala nini ma biso répondre ngoloko osala ezate bengisa mobali na yo aza papa mwana na yo bosala vie na bino yo na yena ya na bino esi bakabwana ye tatango obetela kindeko tatango abokola bino na nini na boko bino na pasinga moko sala troko boya mobali no pa botana ya na yo mama Irene esalinga bien te grande sœur nanga bi non petit sœur faut tika libalo eza logique te wana za mwana papa ambiso oyeba kite mobala batu paza na foti te yepa yeba kite mais bo vanda bo solola o eza libala te malgré to botine mwana mama Irene nazangi kimia yango nene lisolo na Irene masendo kitivi bo pesanga conseil na sala nini mobali toza bien mama Irene mwana mobali moko kimia bo
respect atangi mama Irene ba rêve vie nanga azana douceur mobala ezake soko zo expliquer kamba pesa ka litoi mibala boye ba koma pasi pona kozwa bango mobala azana vérité mama Irene déplacement nyonso atanga kende fete moi mama Irene na yebisa kinga abomba ke lokote mona mbala bata mitungisa kazanga eloko kolia mazana quand même crédit appel vidéo chaque jour amona mwana na ye mama Irene aza mutalinga rabana même mwana nona kuta na ye mama Irene tout le temps ça comme ba profit tout le temps ebisaranga na ketiki la mwana $30 ba ebisinga mwana zobela na kuta na mama Irene abombela kanga eloko te sina boti na ye mwana to sana e mairie na Kinshasa mais na famille na to balanité mama Irene na kosa ni bo pesanga conseil ba mourir na ba mourir grande sœur na lobi ezala kate fo na tika mama na nga ko tika te il faut bala mobala mama na lobi ma fille naza dessus pona ko perdre beau fils lokola mwana mobali uyu abi naza desi bo silisinga mayele wana papa moboko li na biso papa na leki na biso asuko aboko la biso lobi aza dessus po perdre beau fils lokola mobali nanga mama Irene oui ba aventurier bazali mibala lokuta baza mama Irene na kuta na garçon moko aza tout nanga aza beau aza calme respect na mona ratelo que la kisarate que sera epoto ko changer oui apparence et trompaka mama Irene mendenga soutena kanga ba matanga na biso makambu na biso mama Irene bo pesa nga conseil na sala ni na mwamba lo si na boti na ye mwana makambu ne eza na ba bureau si tout va bien fois za visa aya poto mama Irene bo sunganga na conseil ba mourir na ba mourise bo komela biso de commence à kosenga conseil je crois bien bo comprendre bisolo oyo bo pesa conseil ya kibo mutu parce que ça likambu ya vie ya bato mwana mwasi zaki jeune fille na bandaki na début na bi mwana mwasi abota nanu te azalaki elenge abandi kobota na mobali na ye oyo etombeke mobali wana abota na grande sœur na ye mobali ayeba kite la fille ya question pe ayeba kite eza makambo eyaka bo pesa conseil eza makambo ya pasi toko seka toko beta po eza likambo mutu mais de commence à bi azolala te aza mal à l'aise bo sunga ye na ba conseil nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela kama solo ya Irene Masiendo ki identité ya bundesi mo so apela imoko sans mbonda wana zozela siko ba conseil na bino bokoma ekosala biso bien makasi mingi toko ebisa mama Cornelia Lutadila na kati ya bundesi boutique Rehoboth kolata kitoko balobi Grace Light cosmétique babi ateke la rabiso biloko ya bien ba manette ya kitoko ba fantaisie ya kitoko azape na ba perruque balobi boutique Rehoboth etekaka biloko nyonso tango benge po na gamme te métis na ye moko Grace Light cosmétique tuna po na boutique mama biloko nini eza kuna Cornelia Lutadila mwasi ya papa mwana télé si maman gentil akoyebisa biloko nini eza kuna ekosala vraiment bien makasi ngana benga kai ateka nyonso atike eloko te pe biloko ne qualité neti na film surtout batu boza na problème ya peau bobenga mama Cornelia bo hésiter te bambuma mama mwinde bimara batu soko parole ba produit ba bi solution ezwami kuna ezolongwa ba tache na makolo olingi makole ko mapembe ba mona mopende ba sepia nango sans tache contacter mama Cornelia Lutadila soutel longeza nga ba bouton lokola ya mama Irene Masiendo kiboy na simba makuna ba binzeta makasi nga na kanga na rotika te Grace Light cosmétique umela unique na jarno na minute bata mafuta na ndima rappel na tosaka na respecta Cornelia Lutadila mwasi ya tata mwana télé si balobi umela na kati ya Allemagne benga biso benga mama Cornelia na plus 49 176 21 99 49 42 okozala jamais desi balobi umela Grace Light cosmétique totikalaka na cosmétique moko ezande yo voilà merci pour la patience et la fidélité na confiance tokutani mbala sima soki mwana motazongi te Jésus Christ de Nazareth pesa conseil comment nzamba lola akopambola ola na lobi bisou bye yogurt oyo ezosunga batu ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga
koyoka bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na yo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barin olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala komande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt